y a Denis Lesi. À côté de Nanzambe, tout le monde a voulu y aller à Péchouana, non, pour publier Moutakala. Peniel. Bisous la quinte, on a pas soit que potonné Tabongi. Et on a pas de soit on a que potopebo. Mais c'est moi qui fabrique ça, c'est un potazongit. $25,000 à Pamba et Panzi ba musicien. On va musicien so ba paniquer le roi $25,000. Pauvreté l'équipe so ba musicien, complexe l'équipe so musicien. Tala ki senzo ka olela watalier pour nini. Venu pesa isai to mona ki présence. Ça la fait ngati. Ngana mukola ça isai. On valoriser ma communauté. Ngati ka théâtre pour na mona que son landi via théâtre na okufa pauvre. So le ba bengi président lomé na IGF pour comprendre que veut muter ça la bien. 4e ou 5e libala déjà yango frère Matou Samuel à Salolo. Donc Matou Samuel d'abord un attend mon sang Nzambe babi ne juger point. Le nom Matou Samuel aba la 5 mois ci, aba la 6e, aba la 7e. Ya ebinoni Denis le sa Nzambe, Denis le sa ka loi. Bino ba combattant ne bo finga Congo. Bo ça nzata $10 bino ba combattant. Bo tonga ta hôpital le ka mama yimo. Ya ba salam. Merci Nabalandignon surtout au Messana Kolanda Totumba Zahir vraiment merci Naba fidèle internaute surtout partout dans le monde place Libaku et Zomi Pino Yakolanda émission Oyo le dio d'enfer Oto Zabongo na Pop Molema suprême Oyo invité Nabiso Zabongo double Rolex Oto Zani na plateau Tozo pena temps et belé Yakosolanae merci na confrère Nanga Bogard de la presse Moukwa Tombolo merci na Jack merci na Jérémy P, merci na Migra Malunzi vraiment sans plus tarder Tokokena Lomba ou vraiment tous abongo na double Rolex bonjour double Rolex. Ouais bonjour mon ami donc Prince Luamba Papa Lutumba ya ba scénariste na confirmant déjà tongo parce que tant na mona ko déjà ça la nga bien na mona ke mutu mo maele jeune mo bo play ya so la bien donc soki mutazuyo mabe donc mutuana donc vraiment yé mo ko faluka place merci beaucoup et puis na moni confrère na Blaise Bob Molema donc suprême babi deux fois tu sais balobi puis babi chaîne yo mo na moni makambo yo mo ziongo ti na zongo ngamo ouais donc ça li bien pour ni no moni le lo na koloba na loba ngo chaque fois na baka il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous tu vois donc na loba yana ba ça moni ba bino ba Bob Molema ba exploiter bino trop ba travailler trop ba li ba mtoki na bino mais le lo vraiment en tout cas ba na poto ba na mokili mobimba na minute of ma photo pesa chance na chaîne oyo parce que double Rolex na comment pour na ba chaîne mais tant Bob Molema benga tant Prince Luamba benga vraiment na zena résidence na bité fona ya vraiment na ko lobela pena to betano ba toalité les kanamboka merci beaucoup na batutu ba Hollanda biso en tout cas ba bonné ba chinois ba chinoise double Rolex yo ya droit toujours ni nepsa rabino kaka bo s'abonner na chaîne oki ebele bokota parce que tant na mon idée dio d'en faire Maramouza donc merci beaucoup na bato ba soutenir na bani na ma sœur Ninel Okemba babi famille présidentielle na Brazza Ninel Okemba Priska Okemba bana train spécial Okemba Dominique babi on a pena ba sœur nanga donc balinga nga trop on a fait bon kanga na opesa bino mbongote pour na ne lorote ka ba mabanga na sala bien merci beaucoup na pesi sumbote pa Iva Pongo balobi moi sa zanga mbanda na Paris wana Iva Pongo première fois na mona Iva Pongo rappelanga bana Israël to ba mona était promise tala bota moi si o sola na moi si mais sola parfait zo bima banana poto 8000 km nazo ko on a kini merci beaucoup Iva Pongo maman sociale ndenge vraiment ozo aider artiste parce que au moni lelo ba te belé à poto le boire tout venant Clara de Bruxelles et c'est ngabi double Rolex faut tala bata o boire na bando boire ba net le to boire jomo boto na dai on krenga dai na obenge bo nzane sakufa na azana liège tala niveau Prince Luamba ya Bob donc viwana ngala boule neta ko sanga na répondre mais Iva Pongo e bisinga Rolex mais mutono boire ça dai tala niveau siko bilora bon temps to loba au mona Verbo que tu as fâché. Oh, maintenant, la logique, comment on a boire trop? Pourquoi vous pouvez cette information? Donc, ils sont tristes. Comment on a bloqué tout le monde, monde y a parti. C'est maintenant on va à Londres, Congo winner, auto signer un contrat. Et ça, déjà 3 ans. Donc, permettre vraiment de na banda rouler kalika na chaîne na batu. Pour atteindre un contrat au vendu boy, fin du mois, $70. Moi, $70. Et faut le la vérité. Parce que quand on a signé un contrat, mais si quand on a joué sur chaîne, il y a Internet, il y a vendre pour Internet, on peut te bailler un point, on peut prêter. Prêter on te boire tout le monde a l'autre. Donc travail ça donc merci beaucoup na vena Gentini Ngobila
Voilà donc lobby double Rolex, bah musicien Bazala qui est pas le président, il y a IGF Gilles Alingeti que je salue à passant. Papa bonjour à toi, bonjour à vous place aux Ali. Tout le monde qui a invité qui artistes et comédiens, naba musiciens ensemble. Bazala qui on a ma présence au Pénin Ezaki absence Ezaki remarquable, Ezaki a fait Richard Despoules. Yoza mo panzi sango. Tant mon konza bengi batu mon quoi mon anité yo pour nous signifier ni. Ouais, merci pour la parole Bob Supreme bon nakolo belo mo boy eza natala ki pe direct wana na kota ki na Facebook na moni Héritier Watanabe na moni ba Inosbi na moni Adolphe Demingezi na mona ki Werason na moni ba artiste bazage belé bon pour na faire rigolo tam susu na mona ki pe susu na koti na page mo na moni faire rigolo aza vraiment aza na minute azo raisonner disque ni dynastique parce que dynastique to moni faire rigolo natala ki image mo ba to sala na babindombe o ba to travailler kana studio parce que biso to ba to tala na to landela pena information o izoleka donc eza ngo gravité tant déjà ba collègue ni baza wana Héritier Watanabe bazala ki to moni président na bon Werason na to na bayi lo kanto redi ami sile mo ba sala ba black na Héritier na ba Inosbi donc eza problème tant déjà ba artiste bayi omoni lelo IGF ngana on se perdre pour nini baza wana pour ba contrôler makambo donc eza faire rigola azala pour na mona pe falite tant autant faire rigola na mona pe fali pour papa zala kite donc eza nango normal baza libanda mboka ouais yango na lo bati pour na mona ba commentaire ba te bele ba comment faire à négliger ayete fali pour pas non omoni ba faire ba star minene photo respectable bango ba faire rigola baza ba mission te que la muka na tongo robenga pe faire suko bino bolo ba ketam so tam su pe faire za un déplacement to ye bati donc eza elo mo beza nango ngala sepeli na initiative obi papa na sango Gilles Alingeta donc en tout cas son excellence merci beaucoup parce que au moins le musique na biso ba journaliste et ça la parce que au moins le Héritier Watanabe a voyagé na Kisenzora o Kisenzora lelo abeta 32 ans na carrière na e tara Kisenzora zo le la poto eza soni comment na lelo biso ba journaliste o lelo toza na combo au moins mutu lokwa Kisenzora za guerrier abunda fo mais la première fois comme la poto et paniqué fort so so piqué crise à Koufi bango ba so gouvernement kundai de la parce que ça ba biloko moko boé donc et manquer biso ba journaliste au moins mutu lokwa Bob Molema travailler danger mais tam sou pour ba mémoire ta na orchestre mata na goma ba mémoire ote to mona ba presse lomba ba travailler danger au moins mise lelo eza IGF abengi ba mise poto chama mo série eza pena que lelo fuma me fungama ndenga na yebi ke ba mise faut ba mise ba pour na plus de 10 musiciens wana na fuite na pour na muta recherche faut ba que no kutana na ba combattant ba solo na mambu ya ba faut ba musique ezonga na Europe parce que tala lelo fait rigola to monyango ministère ya tourisme mutememi fait rigola tala ka fait rigola total héritier quoi tout le monde héritier donc ministre du tourisme a poni orchestre ni na a poni goga le bébé ba rose a fait rigola le bébé ba rose a fait Chaka Congo orchestre Chaka le bébé ba rose Chaka Congo oh mais Chaka Congo pas à musicien pas te Chaka Congo a musicien yebite que Chaka Congo a premier mission au lita bemba tika na ke na una comme comme avion on a comme côté na ma musique daza mutu vena ke fa beta o moni tala Bob Molema to sala ba black ite o moni bokoko o moni kiti Chaka Congo azana so ka che série a ko beta pe na Bercy comme na Chaka Congo ke bina Bercy beti ndule o tamsu babo ya ko fa beta oh menga na muta idéologie na osibike bino parce que eza pona nini mutu biso na kinto koma mona ka mutu so ke poto net abongi yana batu muso mona ke poto pe boy misemo ya Fabrigas za na poto zongit azongi akoki poto te olala ndako bato olala pa ser na masamu na bala musa na 5h30 ya ozameki kayu amona place abanda te amona azongi mango Fabrigas maestro tela ga batu bakosenga sko azongi sko yebisanga ese mutu abongo Fabrigas loba o memeta na Goma de yela tsake topé sa chance na gouvernement na biso topé sa chance na président na biso Fachi Beto topé sa chance na makambo ezo sama na moko na biso ngana e bango un jour na ba ke Congo e bonga donc lelo musique na biso ngana osenga ministère vraiment ya culture faut bazwa valeur na omona lelo net artiste le roi général des photos mona mais to mona titre ne ba pesa titre de costume to mona ngote ba sale honneur bazwi ba vieux outi ba nini ba tindi ba nini ba vieux présidentiel mais to moni titre honneur $25,000 à pamba et panzi ba
musicien oh kuna manda oh ngana zoki $500 oh kuna na zoki menga na to l'émission mona na Godolo Fombo azalaki aza vice-président à Imiko Maleli mabe au moins ba musicien so ba paniquer le roi $25,000 et c'est mutu le roi nani o azana o nani Davido mutu le roi Davido so pèse $25,000 akolo bango bon akopesa ngo pe biro ne keno mais biso ba musicien so po nini bazala ba combo mais soki ba yoki ka kopala ba perdre so bilo wana tout il faut ba solo lango nga pona nga na osenga na ministère qui il faut na ba sela ba ministère ata o ba benga coopérative soki banque za tam sous plus loin ata mo coopérative to bike ata chora mbemba salaire ne fin du mois ata $200 yebisanga so bob molema ta yo ba tshelo na boy abiso ba journaliste to bunda pona mboka ba bike bandale lo double Rolex ba no $200 na banque est-ce na ofuta ndako te yo futa ndako te ya futa ndako te so biso fina biso saka matolo so ke pa ve gentil na coach c'est to tuna nai olela yo mona biso lelo ba artiste to mitema mabe o mona bobe pa na nga ba ni tema no mona boba ole kanga lati basket ça bien o mona chele pozo et ya po nini pauvreté l'équipe biso ba musicien complexe l'équipe biso musicien tala ki senzoka olela watalier po nini atala banda carrette mona ji abete pa jibe abete pa ya fali abete pa nani mais ki senzoka alobi même pas tambandaka donc ton mona ki ndeko na nga massa na nga olela bongo sala nga maona bi donc musala ngo to sala bina ba respecter mais le to moni héritier wat en tout cas mais c'est les chanteurs merci beaucoup surtout za ba leader lokola ba héritier ndenge makambo ba osala en tout cas musique na biso passé pour biso ba journaliste à presse ba on biso na valeur parce que to za quatrième pouvoir mais to mona ki quatrième pouvoir au moins journaliste mso le galate ba tshaka mbanga ala la pa le kinai vraiment journaliste mso mona tshaka mbanga danger au moins banda bote mata ketcha pamba tambwana so mutabo ba corrompre etinde. Merci beaucoup double Rolex dans zone simalobe pa ya OK merci Bob Molema tout ça bon a double Rolex pour na to si ça côté à mambo ya IGF aux appels artistes et comédiens tout le monde qui présence ya ba artistes et comédiens le rôle ba maître avocat ba Elombe Forcen Soukari ba papa na biso masum de Brende ba Vebodo venu pesa isa tout le monde qui présence ça ça fait na ngati ngana mukola ça isa faut besoin na ba respect ça ça za mukola ngande ya bolo ba bien au moins ba mission to salara ba tebele batala ça ça za fait na ngande yemo place azabi ki aza président patron ba comédien parce que faut on dit masai sai maza vie na ngati donc ça za master donc faut bon ça ba langage olo pour monde dans ces autres émissions ouais OK tout le monde est présence ya artiste et belé mais présence absence ya artiste comédien pesala qui il aura payé aux artistes et comédiens tout le monde est azala artiste et comédien na tika ka vie ya comédie pour na mona artiste et comédien ba kufa pia ka trop au mona mutu mo sali zibele tala non ba vie la msolo ba Moscovite ba ve shaba to sola bien tu as la TV te poto humilier mutu ve shaba kufa pauvre poani de là que musala na biso ba valoriser ba comédie nga tika ka théâtre pour na mona que sona landi via théâtre na kufa pauvre na TJ na Miradi na bana nga mibale donc yo mona kena na monde nga tanga inate na kenda te ne bolo ba oh il facile mais na bota maka na idéologie na bima ton pauvre maman na ngaza manzu sabi Rolex yo za courager moi mais na comme journaliste nanko na comme pe na confirmer na nga don osa musana nga donc nga na vie na lingano d'abord na lingano logique na lingano lukutate et puis mutako manipuler nga te pour na buzoba mo poto mona ba journaliste mso mona ok elo sala nga no passe presse bino bo ba journaliste ba conférence de presse mutake bo mona ba pesa mutu 5,000 francs mona mutauti njili mutauti ngaba mais akosa les missions tam sous na quartier so yebisanga valer na bino ba journaliste ces années donc on moni biso pe ba journaliste photo sale lo mobo to que n'est pas ministre ya culture to que no lela biso presse aline ba journaliste après aline lelo soki lelo ba te belé ba développer et ça peut grâce na biso mais biso pe ba négliger biso na mboko photo lo ba ngo mais ce que lelo to double Rolex ça lobby te on mona mutu muso lo ba te tu as na TV a fini kingani non to na temps to na 2022 to na posa ma mutu za ordre donc ça bien sûr président Elombe na bo benga non azano avocat président Elombe za on pour na ko défendre ba artiste et tout so lelo ba bengi président Elombe na IGF pour ba comprendre que veut mutu ça là bien et na ba journée ba papa misusu o ba za na ba théâtre na OK na kuté na président ba pesa $50,000 il faut la sabaninga onde ngani na boy batuna ba projet
projet de société na bino ba comédie zani nga kutu banana botama na vanda repa na biso le pont papa tika yo ke pona ba artiste do biloko leto e sala bi bomba gena kolobela makamna bango yango to lo ba lobela mamna bono privé mais lelo to zala posa siko vérité zala Bob Molema ke ba bengene ti to cha lelo Bob Molema président ba journaliste to aline aki a défendre ba journaliste aline to défendre ka to pesa ka actualité to mona yandi mosi tango lelo abela ki a to mona mutu moko te to mona ki chaîne moko te RTNC et les kai na TV lobby ka biso ba journaliste après so ba benga biso ba journaliste nzala ba benga biso ba mandia non to moni yandi mosa Afrique du Sud il y a des mots sur le monde via tenti tout veut santé qui toko so yebi sanga yo boudé presse ali nani donc biso ne toujours pesa ça on est émission to salelo si pourquoi yebi combien de bateaux partager bateau balinga double relève so ba moni bob ba moni combien de bateaux nga mo so na zone de là ça que na culture na biso photo yeba nan ko respecter bateau journaliste à nani presse mutasala la presse à ça journaliste parce que attend ba photo so total le ba la photo cop na bango ça va internet parce que internet c'est na vidéo tant ça na ba cassette ta mamundi ça na reta yo ça ba film à danger et ça rappelle que ça ce film peut bi moment 1 mois 2 mois mais le comment ka to sali que le aussi qu'on a pour bimi donc faut ne biso moko ba congolais to ba valeur na biso surtout ba comédien na obeta c'était ba comédien botika no lokoso botika kolela lela bo lukana nu beaucoup tana ba konta mboka boye ba biso ba artiste photo so kana nu droit d'auteur et le salam bon so ki nani abeda choisate so ke Eric Mandala zate to lela so koma ka fi o mona mutu musu banda ko bwa ka Eric Mandala ayebi okutute mo bwa ka so yebi sangati na ezali. OK, c'est bon, merci. To kangana côté wana pour moi ba actualité eza moi mingi tomoni mambuya frère Matou Samuel olelo batu ba telemeliango moi si oyo auti kobala moi si oyo auti kobala eza déjà na batu bandi routier de ba croix bazola kisake oui lobi moi si wana akokufa po 4e ou 5e libala déjà yango frère Matou Samuel asalo lobi ni par rapport na moi. Ouais, merci beaucoup eza question qui toko presse l'homme au monde cara dior beaucoup na ba question mo senti que ba professionnel na tala ki on ba page ponga na landa kana moni ba zongi sina ba vidéo ya mama kapi o akufa ki en tout cas sali biso pasi bateau bo partager ba biloko mo wey to ba ke bembe ba sala na ngote faut respect ça na de biso to kufela ba maman to bi pasi nini sala ka passe ko kufela maman po ba maman ba za bateau ba boti biso donc bateau to bo partager soki nani soki ezede panama soki nani bateau to na yeba pe ba komba ba fille ngote na mona ka ba partager mais ne bo partager bo lia ka mitoka ka bateau donc Matou Samuel d'abord un asa mo sa na nzambe ba bi négliger point le nom Matou Samuel abala 5 mois si abala 6e abala 7 ya ibinoni. Est-ce que yo mona na oteko bali ngape na bala na sala na mwasi na chaka na ndako pa kufati so na ba ke balie na famille na ba ke mwasi na ngaba nini na sitoko ezali wa na sitoko akufa ko na sitoko ba boga ba brigade to ba boga masaka mwasi na botane teji mwana ngali boso so tanga akufa so na lela ezama ka Matou Samuel ko zo mwasi mombo boso famille mwasi na ba olia basiwa so yo pesa faute pas Matou Samuel ndeni donc babi to tsika ko juger mosal na nzambe pona moni na ba plibier babi mwasi wana komone na moni ba tonga na chaîne mo ba tche diani mol baba za fille mo za en États-Unis o Matou Samuel abali abala mwasi ya Uganda pourquoi le to komona complexe ko et on a pas belé peu bani na vivre à peine qui n'a pas la paix moi c'est na bas est-ce que c'est normal pourquoi biso comme complexe au mutabali moi c'est na poto mais ba ou melete na on va commenter Matou Samuel arolio atalio yonande na Matou Samuel intérêt na nini est-ce que moi so na Matou Samuel la bali na yo intérêt zani est-ce que yo tika la libanga balobi vanité de vanité tout tika esprit wana ngana za contre bateau ba telemela ba sal na nzambe balobi Matou Samuel tonga banda musique nzambe yo te mutoloba ne o memaki na église banda ko sambe tout tika esprit wana bateau bozo tchaba surtout to ba page o bozo plibier ba ni pour ba compte na mino ba to batala bo ba ke justice nzambe za mais ce que tout le monde a dit prophète de Nilesi par propos à Tenaki pour na Matou Samuel les alorani ça contre Matou Samuel les autres malwani ti bon pasteur de Nilesi za nzambe de Nilesi za nzambe te de Nilesi za ga loi excusez-moi prince lo mala compléter le double Rolex na lo ba malobo lié à lobaki donc prophète de Nilesi selon ye alobi vie à Matou Samuel, il y a pasteur Matou Samuel que je respecte beaucoup, ils ont enveloppé dans l'esprit des morts. Esprit des morts, ils ont où t'as. Merci beaucoup, le mot est très capital, toi, intellectuel. Parce qu'il y a des Nilesi. À côté de Nanzambe. Bon, à l'obi, il y a un prophète à l'obi. À un prophète, si prophète, des Nilesi pas ça à l'obi, pas que pasteur, ça prend la passer, tant que ça la délire, n'a qui pas. Tout le monde a goûté, il y a un péchou, on a non, bah, tu plier Moutakala. Peniel. Ah, de Vanina, boy, Nengaza, boy, oh, legi, nanga, t'es autre
sala est-ce na qui peut vina donc balobi to tikaka kokota na ba vie ya bato Denis Lesi oza vie na nga na respecta ko belé wana vie na nga ya blague te ngato na okutana Denis Lesi bato belé bakutana Denis Lesi te vie na opeso message na opeso conseil ta que petit frère donc Denis Lesi mon prophète babenga o prophète de la nation prophète Digingani prophète Inani Mutasimba Sultan Nzambe papa Denis Lesi na respecté belé mama Tina wana mère na kena na palais passer Denis Lesi o mosala Nzambe babilo mususu na omona na ba TV sala nga bien te o mosala Nzambe to boité passer Denis Lesi akokutane pene héritier akokutane na mutu c'est normal parce que sa chair la chair est faible mais faut toyer babilo mususu to lo ba neti papa Matou Samuel za pe na bana comment le papa Matou Samuel omona ke bana ne humilier papa na bango yaya mutu moko ta ko ndima liwa ya mwasi o abali so Matou Samuel onga kisi azwa so azwa kisi pina onde balobaka sana kisi mais fa tonga ba immeuble bongo tonga ba immeuble tendeni exactement donc mutu pesaka ezanzambe mutu azwaka ezanzambe tolinga tolo ba teke o lipo so ba kangio ba memona Jesus babi laksa ko to Matou Samuel aliaka basini yo laksani pour qu'il ndoke ça na prévité donc elle a que tout tika biloko tout tika basana papa Denis Lesi na bengo papa en tout cas foyer ba biloko musuto c'est peut-être ngana na fan ya Denis Lesi na sepela na biloko na sala pasteur pétage ba biloko ba biloko meto ba ke bino bo ba sala nzambe bino boza ba tu obo laksa biso bible donc bino na bino déjà boza na ba mésentente moi ba biso to bano banga osambela au moins dans l'église on va bien collecter un pasteur na yala ngate bino mo utu boza na boyo kanité donc ça la bien te donc toye ba ke faut qu'on respecter Matou Samuel asa mutu asa mobali soki lelo basi bakufi 4 tamu super 5e nzamba au protéger tout chala non teke likaka oh moi ça na okufa moi so moi ça so ba nde babala ina bango so ba umi so ba loba donc nde baba dire wana zo loba neza bien te parce que des fois zo loba eza molili moko bo ezali wana molili wana dans d'autres part ezo uta côté tamu so eza na famille basi tamu so eza na famille basi tamu so peza na pembeni ka ya famille frère Matou Samuel yango na lobi na abi ne juger point prophète Denis Lesi aza mosana nzambe soki ye baolo bani mabe pa o sepelate donc kitotika netinge sala nga na sepela na Matou Samuel po anini na mona ka banda azwa ba ku ebele so tali pena via no mona ka koma na mawa parce que sala nga passe po anini donc elle a déjà que totika ko juger parce que nzambe ne champion de toloba nzambe ne champion totika via Matou Samuel totika via to mona mamu ya rythme samu yo tunanga ba question to sana émission mona banda akobala mobala mais to mona le bala joana donc elle a que totika ko juger parce que Matou Samuel nenga zana mona mukete est Matou Samuel na roza na souci ya basi ne bakufa koleka Matou Samuel so bato ba commentara wana o ba tara ba comment ba bino vina bino zaka ke boya na Facebook boya na internet bolo baka mabe non donc c'est à dire Rolex la plupart ya bato ba commencer là on dirait ba la babi so net ilika mo ya Rolex indi babi Rolex kala mingi tazo pe malika muso zo bima donc kala mingi ba plibiyanga nga ba plibiyanga me na kufa babinga na beli liboma ba plibiyanga partout dans le monde Karina Lela abenga nga bive mais nini nga so na Karine to kutana zini kumbi na njili na ala ba film ba uta poto to vanda ka boningi za ba staff bo zini kumba ta vidéo poto mobimba ba mona chine ba lela ozongo pona so ba contribution musu mutu na ebite o Rolex ba benga ba biko beli liboma bo mutabe abela liboma tinda identité mutabela liboma kenda Western Union donc elle a que biso na mboka na biso ezaka bongo so moni ba otongo te Bob Molema donc on a na succès combien de fois baloba ke Bob Molema pokutana mama Olive fokutana Bob Molema yo zala Bob Molema pourquoi kutana na mama Olive mais ba bimisa fo nga semo pe na yinaka yo masana na kutana mama di mama mais nga na mona arrêter ndeni po nini contre Molema maman que so double Rolex akutia na mère na baba vérité baba kaka na mami mama non faut to lo baba vérité pendant na mère bon biso musala to sala presse to kemba ka fa ozo pa no ba mbanga to chaka o mona tamsu na to defa chemise tamsu basket na lati pe na défi o mona presse ba sa mission pe sa ba information na ko pe na banda to ya ko ma pe tamsu pe lo milati mais pourquoi bo cha baninga bakal so ba mbongo bo zwaka est ce sala na ngoni donc il a ça que congolais ça mutema mabe so ba esprit wana na 2022 to pas melango na komona Yesu. Merci beaucoup. Voilà donc informations ont continué ngana zo ebaté bon le quoi tozana c'est un grand analyste il a vraiment analyste à Makasi moi je le confirme so ba bandima to betana ba émission se betara des jours boy baloba biso ba double Rolex to sila ngana ko sila te bo Molema ngana za na comment ko éviter ne ba chaîne mususu peut-être ba chaîne omoni ba chaîne to sala Blaise Bob mam kuna yepa ndeko na chao poa po na bige Bob Molema so azana ngona liaka so ki prince lomba azana ngona liaka so ba tout mo to fuli mais lobi nango
ngana tozana na deye oncle na bakunda ngolobi mentala na ye de la sada ke bolingo mongo za tozana momo di prochain so ya mo to ko éviter na so ba chaîne même akambreza tala émission to sali papa to tala émission ndenge ke no mona combien de commentaires écoute nati gentini ngobila notre gouverneur abi petit na ngazala calme wana zal ve ya Didier Matungulu ve na ngazala na Hollande notre gouverneur abi petit zala calme au CP là ngana au CP so kini bopeto to mona lelo pena kini musale zo sala ma papa gentini ngobila yakos o tu baboya kayo bango na nzamela bango. Non, passer micro et pas prendre Soulamba, mais avant passer micro et pas prendre Soulamba. Kinshasa, Poto, partout dans le monde, Bazelara, Mutakala Nani Robi Malobi, Mutakala Nani Robi Malobi, et Koleli Ser Nabiso Ser Lydia. Bah, publier Ser Lydia, na toile, na réseaux sociaux partout dans le monde, na minute, moi quoi longwe, Ser Lydia est remplacé. Est-ce que bateau, Basalara Makamboana, et pas na yo bateau basala ba makamano soit ça yiba ki téléphone ou soit mutu batindela ki photo tant a publier pour yaza mosala nzambe ayembela nzambe tant a publier ki bon est-ce que ba acte wana yozo condamner ou biozo tolérant le botiki bon basala ngo réponse na ngeza na de voler na rolo belo mo boy Ser Lydia so ba publier photo e basko tam c'est ça qui est passé. Tout le monde a des photos, tout le monde a publié frère Nabiso Cédric, il y a Déborah Loukal, tout le monde a publié partout dans le monde. Mais ça pas vidéo musu tam sutan ngezaki na bolenge, tam suza zangi na musuni. Tam suza zangi kala. Ba biso tout bima pe na basi musu, bo so pe bazana mutakala nga double Rolex. So mko ba publié yango. Bo so bazana mutakala boga de la presse. Bo jo ba publié, so bazana pe na mutakala bob molem. Donc bato ba publié mutakala bato na koloba ba frère nga. Ato publié mutakala mutu so zwini. Yo le roti téléphone à Mouninga. Rose téléphone au long ici, mon bouc ici. C'est simple. Yo juste sur notre téléphone, nous plier les sous na continue sur Moutouana, au tam sous le lot. Mon sal n'enzamba tam sous batu ba respecta. Au kiti si valait est Moutouana aux akimia. Donc et ça la bien tenga la contre et puis bateau ba sala kaba pornographie, bateau bazo sala ba sex tap. Conseil na opesa mno ba ndeko mutu soga lingio surtout bino basi. Et là on opesa na faute basi. Moi si so beaucoup tano no mobali ngote. Comment roting les photos mutakala? Mobile yo na okuta na poto pour moi ça va na complexe et na tingana na moi si mon na poto abina double relation na même na poto il faut tinela mutaka do fona za malade bob ou bien moi si mo bibo mon na tabike double na tingelo mut photo na mutaka na poani so za posa mutaka na yaka na ki oh mais la vérité yaka na ki yo lelo so ki ba publier ngo par exemple ngana sala ngo te ba publier ngande banana botama na vie na nga so tali nga na Facebook na nga o mona on a publié photo dans Zaguna Baja on a publié abatu parce que na linga ngote poani na linga non d'abord Facebook Facebook na ngeza pona ko partager be mission na Facebook na ngeza na ko mona lo mo Instagram ya bien net mikolo c'est na master na ki senzora watalier net lo rona c'est na mo ki oh mais ki senzora zana ah comment artiste ba memi et tout totali na okase ya wata to mona ba dadi mula bazala wana to mona ba tebele ba Francis Diba mais ki senzora yene ka sika mais tal impact ça communant donc ala ki si batuke ki senzora na minute mutako boya e azata za impact yana biso ba double Rolex o tinga te papa chéri o tio au moins que no créer makam parce que dans ba biso mona au lieu mbongo héritier bando no créer lo tika presse boss live ba même na potonde donc qui s'entend en tout cas félicitations tout le monde penda ki abete le honneur watalier et kangi donc na minute zongi li suna actualité ma mne to luka ya mwa c'est que double Rolex na pesa on a pesa passer micro pas prendre Soulamba parce que na zongi sama ba kuna na monopoliser parole trop c'est que to betara du solo betela biso ya ba téléphone sur talira we taille miso mtakala donc zongi lisusu kasi yango to lo ba tu to comprendre te mitakala ngo donc pour ça la vient nga mo bazana poto na otanga comme ne vient la mi petit nga soki na yeki wana na betla no histoire vient na bi petit nga na linga so hotel alixte oh na kenenter na mo luka na hotel ba 10000 ya ba 15 bonani ya ba 20000 vient na otanga comme ne était pas responsable na poto place hotel émission la vient na yebi nga tout oh vieux pour na bi petit la plupart ba hotel ba pribi ya bato ezaka ba Pullman ba même les bente so yeb tane to tele masamuna nenda kwa sosa nenda ngodimi nana ko nada vieux à danger donc vieux à sa technologie donc vieux yo à sa prêtre na masamuna moi va publier date tout monde ba image ba peigner Joe so ki Jacques Porte aller na TV mais tout monde to bazana peigner tout monde ba vidéo ni ngalo la peigner mais tant ba kabo na peigner a komo boudé peigner donc congolais ça ka bon mais tant on sait na ye oh ben mami je t'aime how are you I am fan thanks mais tant bo bébé na moi si o komo finir donc ya on to lo ba keza hypocrisie donc congolais ça non
complexé, 2 sans esprit, 3 mais ce que kabona moi c'est simité net nga basse belé linga na poto to kabona bona les gars TV na no finga bon est-ce que ça a sens donc tous en a ba manière tous en a ba ito e ba ndenge ko tambula na nga bato ba plibiaka bato en tout cas vraiment et puis bato ba plibiaka oyibi téléphone à mutoko plibier en tout cas bato wana na za contre bango puis soki ba continuer ngo yeba ke yo pe ka ndenge plibier yo pe un jour ata yo te ba plibier moi na. Merci beaucoup Double Rolex. Ok, c'est bon, merci. Question dans la souka et pas Double Rolex. Vraiment, les lieux sur internet et ningani par rapport à Mambo Fali Poupa, photo et bimi, vidéo et bimi, même table na président Paul Kagame et à Rwanda président, il y a Rwanda Paul Kagame, combattre la mouki sous ya Saralate, il fallait pas. Mais belle zolo par rapport il y a visite Naïwana, par rapport il y a invitation au président Fali Poupa au président Paul Kagame. Bon, on a relobelo mo ba commenta bo bande ko biso to rolo ba Fali Poupa za artiste et ana tinga Double Rolex so na sengi combattant tam sumbongo ya na ba combattant msupe balela biso pe fort na na matanga na sengi mutu ta $50 pamba ba tindinga elote balela kaka oh tu vois banda ko one kota na mboka biso kutu boye mais Fali Poupa lelo aza na orchestre azo futa batu so lelo ba benge pa Paul Kagame tam so benge za makamuna wa benge tam so yo beta a signé contrat avec attendre ce conseil mo abo ya te eza ne ba beng se Fali Poupa so ba beng sou bien ferré ou bien ba beng si wera ba okene po ba za ba artiste to tika ko comparer ke lelo yo lo ba ke Fali Poupa kutana Kagame te ba beng se contrat yo le sa Marco 6 yo le sa Keina yo le sa mama na ngana na ketchup mama social ba mona kemboka Kongo na Rwanda ya batika biloko wana ba combattant banda mambo ya ba ki combattant na bino est-ce que loko ni dabo sali na Congo est-ce que ba combattant ba ko papa ngana pesa bango boule na bino ba combattant ne bo finga Congo bo sangisa ta $10 bino ba combattant bo tonga ta hôpital le ka mama yimo da ba salam oh mais tout sur la logique tout sur la logique bob combattant ni déjà lo ba ke bon ba tuna beni kuna ba kufi biso ba combattant ino sibi auto sala SOS to mona ba misa azu ba daju ba che ba mbongo to moni ba Fali Poupa ba che ba mbongo ba wera son ba che ba mbongo ba jibe ba che ba mbongo est-ce combattant déjà soit $10 na bibo ngape ndezana bon président Fatia atako to linga ko tende to combattre yo to tina mbongo na contre biso ba combattre bo sala ta hôpital moko eleki mama yembo na ba sala ngoti da ba sala Kongo boye ko sobo lingini bacha président mwana mwasi bazo bundela ndebino na mboka non babundaka bongo te papa to sur la logique to zali na ex président na biso président Kabila Kabange alité pour na mboko yo papa Kongo eza blague te ozo comprendre to moni lelo asala passation de pouvoir o ba président belé l'Afrique basala ngote lelo apesi pouvoir et pas mwana mboka Fachi Beton président Fachi Bondolo ba Fachi lelo Fachi tonga zu mboka photo e ba pe mboka ndenge ezalaki ezaka te to lamuki na tongo mbala moko komi le roi paradis no babi laisser le temps au temps. Sur côté la Bible, attends la Bible, la Psaume 41, babi, errer c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Comment bien nous que la biso ba pauvre, on va combattre, mais bon combattre sous biso ba pauvre. Pour fallait à pauvre, à la bana, à la famille, à la vine, ou à la pauvre, à la vine. Bien ba ouera, to linga te pas sur ma banda. Bon biso to pexer, nous ba combattre na poto, tabo sa kayuba bomba. Ah mais faut tout le ba logique, papa Bob. Tant yo zo bomba te muninga zo bomba muninga so bi donc ezala ngoko tu pona wana te batika ba esprit wana batika eloko wana po banda ko loba boketu premier loba mabeki aloba venanga boketu premier aloba mamuso eza bien mais ça la batu misu ba komo mema na ndenge ya faux to mona lelo rita kité na Paris asali répétition na basali eloko te salini ake Istanbul abeti ba concerné première fois orchestre et que no beta na Istanbul o esali ba plein le quoi héritier Watanabe so valeur wana ezani eza pona Congo te so tango héritier beti kuna amba ba Congo bongi ata beta kite Congo linga bon donc laisser le temps to tika te toloba te to za ba contre ba combattant to sala pe biloko mo to raisonnaka Fali Poupa za artiste azana droit ya okene bo so ba benge na Rwanda baboy bo so ba benge na Ethiopie akenete so ba bengi Fali Poupa na Uganda akendete Fali Poupa za artiste azana droit ya okene mboka to lingi oso comprendre eza te ke obotika wana comme isko jalousie pour ça ba combattant musuzo mona lingane Fali te falo baka mabe Fali pour ça ba combattant JB baza ba combattant Wata baza ba combattant Rolex baza donc to lingaka to tchaka bilo to pesa ba bande ona biso to lingane to solo laka to sala makamulelo soki ba mise lelo ataba bo sala bango soki combien de temps ba mise ba beta ate ba mise ba salani ba fanda na bango calme parce que ba bi
que bo lité pour na mboka mais ça dit que ndenge bozo lité pour na mboka ndé bozo apena souci na biso to sola ngo de bien eza até que l'esprit mo ya faux mais ça ça ne te soit coûté na Paul Kagame c'est normal to moni ba tumso ba monter ba photo faire ba commencer ba montage ba ni ba biloko est-ce que ça normal congolais kaka surtout mo ça la biloko na ba page emné ko tambongo est-ce que faire rigolo ali mbongo c'est bon surtout ba ta faire ba golo ba osilika ba lobby pour les loko wana ba boga de la presse ba fâché allez bo yini sou boga de la presse bo yini sou faire rigolo da ba combattant to le mibinga na ibse bino to za na poste na bino pe ba combattant ba contribuer pour na bateau ba okufa na beni ba contribuer pour na mangam pesa na Congo ezaka teke to ko beta bango ba ata bo minga ato beti bango ozwini pour yo pour dai donc tout sika ba esprit wana to za famille to yebi ke bo sala liste na bino pour na ko développer mboka na biso et puis biso mo pe ba congolais to na souci wana biso mo ba journaliste ndé to le caractère un jour ata président moko bongisi mboka te mais nzambo to sambelaka un jour moko eko changer. OK, merci na vraiment na passé micro et pas ya Bob Molema. Merci na Adrich Motomètre Bebazi Beba tiafon wana pe vient na bungsa numéro na Adrich Motomètre double Rolex wana na vient na kati en tout cas ça vient mo bien soutenir na kabela mbongo kala mais na bungsa numéro na ebité so yo mto pesa na numéro problème té ata fait na biso Adrich Motomètre Bebazi Beba mama Karine Mokonzi Azemi ya banine tout ça polémique makasi n'a passé micro et pas à Bob Molema répondre à la question. Bon, on a invité parce que réponse question on a fait là il y a on était au clôturer nango Prince Lomba to clôturer la question na Prince Lomba. Bon, mamu ya Karine Mokonzi moi expliquer kango expliquer kango asali ba Michel Belé zalai no ka batu ne ba kriya kaka ba bezo moni lelo to koloba ka to loba kama ba congolais tumutu ako créer loko mo bezmo na komba Karine Mokonzi pour yeba vie kota donc tout sika biloko wana donc Karine Mokonzi azo vivre ne bien kala mingi te na mon mariage ne parce que na moni déjà na ba page déjà chinois bazo commenter ba belé ngana apesa ka Karine conseil ta que petite sœur na c'est Karine Mokonzi moni na vie soko zagi na 2010 ozali na ba camarade ba lukelo ba problème 2011 2012 faut changer ba camarade donc na mona pe ba conseil na pesa na mona pena ke akoma o mema vine série akoma otambola pe kitoko atika vie ya ba loyenge atika vie ya ba mas et puis atika vie ya bato ba inarai akoma pe mo ekenge mo esa biso bien donc Karine Mokonzi ngana ko senga ke lo mo boye à la vie et puis na senga qui est pour Kalaming déjà n'ingezana Karine Mokonzi par rapport à l'idéologie tu dis que Karine Mokonzi azoa qui nous n'est pas secret to bimisango mais et ça la bien ndenge le loi sur mobile ne ba osa maramna bango za vie Karine Mokonzi azoa déjà mukanda 5 ans donc on les a confirmé ba chinois déjà ba la déjà jona et donc ba tutu ba mona ki donc ngana olinga jamais za neti ndeko ngana olinga malheur ne tu tant ba finga Karine tant ba seka Karine ngana seka bango parce que Karine Mokonzi azoa fi o luka vie na art et aneti ki senzo ka lobi ngoti nga ki senzo ka na de mapango ki senzo na teka ba mamebele ki senzo na sema mamebe mais na lobaka ngambo na ko futa biya potote na lobaka musala fo tindanga donc faut féliciter nde biso to sa musala mutokezo bima feza RDC na moi ba chaîne ezebele na moni masala nga pasa ba mika malunzi ba bipota mona mobile aussi sidi bikola fufu pour le watch à 05 donc merci beaucoup na ba fan tout bolandi il va pour mon balobi maman sociale ba bi premier pour na mona il va pour mon a rappeler na pana Israël ta ba mona merci beaucoup à mon père Pablo Escobar babi na pesimbo ke pa Anderson Yimbi na pesa ba tuvi et puis président Bofira Ngenge et puis Vénanga Jipo Onyenze et puis Lisa Onyenze nous en et puis Nina Lokemba président que ma famille présidentielle ça va dans la famille présidentielle koko na biso avota na lekasa mais arrêtez la TV na lobana kangela mo général Kabidi soit dans la goma azo bulaya kinko ala ba problème otaka ba mité na goma po tant ba tchenge na kimama mo to loba akome trop teti ko linga ba sa ba tuyo sa général omo bimana ba sa ba tamaba la omo ba kuaka kena kuna kutaba goma kuna ba ni Kabidi ava dans la main oya kala mité et puis merci beaucoup na bato to balani na pese sumbote pa ya papa Frank Mosongo na pese sumbote sans oublier Fumuti les bocons continue babi double Rolex de la blague qui va passer espace na tene samedi bina na tene juste na kota la partout satellite partout na plus sat la émission sélection des stars na zona merci beaucoup na papa na numéro de contact plus 243 Venanga Willy Moucheni malgré ba kota na tsoke pas ve Willy Moucheni vers Kabela na soute kaba kadia ba kene pas ve ba bomanga pas kamoki et alors on rien mais azaka venanga na boaki pe na Willy Moucheni code mondial mais na boaki pe lisusu balobi notre gouverneur Chantini Mobila maka mutu moko pied prêtre gabi petit sala calme na opeso ka na opeso jipa kanda pona la tsaba tukina na za Chantini Mobila ka ba ba simi ba mbonga de la simba ba mbongo donc black était puis abed achou boss
Bogard avait des chutes au soleil, il y en a carré mon côté. Maman déjà. Costa Couleur. Costa Couleur, Costa Couleur à son langage. Voilà mon Bogard de la presse. Donc Costa Couleur n'a pas gagné. À Kabela, $500. Costa Couleur, faut te dire, pour ça mon tout. Non, mon Costa Couleur, ça le coup la cardozo, mon bon pour faire. La balade va vie, mon autre coup, la vie. Balama au côté ambassade. Mon autre a un passeport, aussi passeport. Aux Arnanda, aux Inda. Aux Arnanda voiture, aux voitures. Finalement, il m'a la merveille. Moussamba donc la pointe donc merci beaucoup de votre point de numéro de Bandel plus de 143 89 680 67 62 en tout cas félicitations à Massara la santé bénéfique intellectuelle elle va faire une soirée en bonne émission on a azana introduction problème on est bien ah franchement donc j'en ai marre merci beaucoup Nicolas Malone pardon. Ok, merci. Maintenant, tu m'as l'émission la merci, s'il te plaît. Merci maintenant, tu m'as dit. Yakolanda, biso na émission oyo ngai na popolé ma suprême confrère nanga tozaki na plateau vraiment na double Rolex na plateau je suis matin ya koswana merci na bino nyonso ba internet tu ozuka ko télévision pour s'abonner massivement pour jamais ici merci na confrère nanga la merveille merci na Mira Malouzi merci na Jack merci na Bogard de la presse merci na Jérémy tout le monde vraiment na émission. Eh, la bosse Annie, n'a pas de pas petit dans les Ketchou, donc les Ketchou, tout le monde est là, pour te comme le roi Zambela. En tout cas, félicitations à Jérémy Ketchou. Merci. Moi, en tout cas, et ça va bien. Mais ça, les journalistes, c'est ça qui est pour tout le monde à tirer l'idée. Mais ok, nous avons la tapena, nous avons la manière. Ok, nous avons ça qui est pour tout. Merci. Donc on les mains. Déjà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci infiniment. Merci à toi la merveille. Merci à tout le monde. Donc à collègue de Sonia surtout tous en. Et puis merci beaucoup place au bani chez maman Foulangé. Donc mais pas fait émission. Au senti mère moi dans monter ma maman. Donc quand il y a quand tout ça la émission moi peine souka na besoin de décaler. Donc ça la sokitoko. En tout cas Nzambe a pas la maman Foulangé. En tout cas soit 20 ans dans la Bible Rolex qui sait pas maman Foulangé. Merci. Restez branchés sur notre émission à bout portant car on n'est pas ici. On se retrouve dans un autre numéro. Merci. Merci.